ya posto malamu na bino balandi ya Info Plus HD bino ba oyo bozuli susu occasion malamu ya kolanda biso mokolo ya lelo ngai je deboula la Colombe na sepeli koma na bino ebele boye liboso ya ba poste téléviseur na bino tofungola basango na biso mpona koyebisa bino ke président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki bongo na Lubumbashi kuna na province ya Okatanga mokolo ya dimanche 1er octobre oyo aza na visite moko kuna akosala mwa mikolo ebele ba détail na élément oyo. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki na Lubumbashi na soirée ya dimanche 1er octobre pour la mission moko ya itinérance na Okatanga pe Lualaba. Bosimbaki chef de l'État azalaki accompagné na la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Kasi na kokita na bango na avion couple présidentiel et ambamaki bongo na premier ministre Jean-Michel Samalukonde pe gouvernement ya Okatanga Jacques Kabula Katwe. Bosimbaki mokolo ya lundi 2 octobre président de la République a co-présidé cérémonie officielle ya lancement ya ba travaux ya construction ya route Kasomeno Kasenga Chalwe pe na ba séjour na ye kuna chef de l'État a co-inauguré ba ouvrage mususu ebele oyo eza déjà construit. Bondi melangai ke population ya Okatanga bazalaki ebele pona koyamba couple présidentiel pe cortège ekendaki ti na résidence officielle. Kasi boye ba ke Lubumbashi ezali bongo étape ya liboso na tournée ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ekomemaye na Kasenga ezwami bongo na 200 km pe Kasumbalesa eza na 90 km pe Kasanya eza na 230 km wana eza bongo na Okatanga. Kasi deuxième étape eza bongo Lualaba pe na Kasenga. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé ba travaux ya construction ya nzela Kasomena Kasenga Chalwe e kozala bongo 200 km pe pont ya rivière Luapula oyo ezwami bongo na frontière ya RDC pe Zambie. Boye bake ba infrastructure oyo eza na importance moko ya ba échange transfrontalier entre République démocratique du Congo na Zambie pe ba deux chefs d'état ya deux pays oyo bako participer na lancement ya ba travaux oyo. Pe kakawana président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na président Akainde bako assister na signature ya accord sur infrastructure oyo ba ministre sectoriel na bango bako signé. Kasi na Kasumbalesa pe Kasenya président Félix a inauguré série ya ba infrastructure locaux la port sec. Pe président Félix a prévenir kosolola na population ya ville ya Kasumbalesa pona koyeba nini ezotungisa bango pe aluka solution. Kasi pona koloezi na Lualaba mission ya itinérance ya chef de l'État ekozala marqué na inauguration ya ba série ya ba infrastructure publique pe lancement ya ba travaux mususu ebele wana nyonso ekosalema pendant séjour ya président kuna na deux provinces oyo. Nakala toyebaka ba mama banda kosalela kaka mbabola moko kasi mikolo oyo mbabola moko ebima na kombo ya mbambola économique ezosala succès na ndenge ya kosakana te ba reporter ya Info Plus HD bakitaki na terrain basolaki na population bolanda Edith Ezine pe Parfait Bahati bazalaki sur terrain. Et comment l'impact makasi na vie province ya Kinshasa pe ekotati na ba province mbabola économique kombo économie eya pona ekotaka makala muke bato ebele bakoma ko préférer kosalela mbabola économique que kosalela oyo ya kala oyo ba mama na biso ba bandaka kosalela ba vie ezalaki partager moto la moto apeseki avi na ye misusu balobi que ba préféraka mbabola économique po ekotaka makala muke na makala muke akolambela biloko ebele misusu pe balobi bango kaka oyo ya kala nzungu akala babwaka te po yango ekotisaka mupepe partout okolamba rapide na ngonga muke biloko ebeli na micro Info Plus boyoka bino moko ndenge ba mama ba expliquer nga vraiment na préférer mbabola biso akala o bakoko batikela biso ba économique nga pour nga mona ngozana na mupepa malamu te ya bien te na moi préférer mi mbabola économie po koma osunga biso makasi ozana na makala mukie okolamba madeso lambi pe fufu bana balie mbabola o ya kala tozana ntamba ba mama na biso oza makala 500 oza penza désolé.
nyonso mibale eza lango kitoko po kombola yango kaka mbabola ezo dépendre na moto oyo alingi soki pe alingi asalela mbabola économique kaka ye soki pe oyo akala kaka ye po nyonso mibale elambaka biloko pe bato baliaka yango. Mama babengaka yango mbabola nini? Mbabola économie. Kaka ndenge mama alobi mbabola wana bosalela yango nyonso mibale eza important. Nakala toyebaka ba mama soki aboti akolatisa mwana esinga ya elamba na loketo kasi ba mama ya kilelo bakoma ko préférer kolatisa bana bango mayaka na loketo. Importance to pe tina na yango eza nini na loketo ya bana. Plamedi ki bwana pe parfait bati bazalaki sur terrain basola kina ba mama. Mayaka eza mabe. Po yango eza mbuma omoni ekosala mwana mabe. Singande eza bien. Omoni makamususu eloko tozobosana ka kutimi na biso tozolanda ba sentiment. Mayaka eza mabe. Singa pe tosaila lisu singate. Ekoma système mwana zana pomadi na ye ozo maseye ozo kabola ye mukongo na loboko donc ozo maseye ozo masse ozo benda ye esungaka pe kabolaka. Mayaka eza bien te ponanga mayaka eza malamu te. Mwana tia mwana singa na loketo po ekambola loketo na mokongo. Pona ngana monisa na ntina te. Obota mwana kamata mayaka utia mwana loketo. Ya nini? Tia mwana singa na loketo po okabola nani? Loketo na yena mokongo. Ayako bato balasa bana mayaka ezala bien te. Na tango akala ba mama biso babando kata basinga bilamba balasa biso basinga bilamba na loketo. Lelo ba jeune fille lelo bakomi kosoma ba mayaka balasa bana. Est-ce que ezala bien te? Toyebi mayaka monda na ngo te. Monda mayaka ezala mabe. Ngaso nazaka abwe bana nga nyonso na bota kata na lasa bango mayaka te na lasa bango kasinga singa wana po nini epesa mwana forme ya sima balatisa bana mayaka te mayaka ezala bien te na tanga kala ba mama biso bando lasa biso ka basinga bilamba mayaka ezala bien te. Info Plus HD Centre ezobenga toujours yo mutozo telengana na ndako yaka kosoba formation ya kitoko na primo ko ya muke pamba koma professionnel na média. Info Plus HD Production Center ifongo de porte. Pour la bino nyonso ba ebolingaka ko balisa connaissance likolo connaissance ko balisa. Moi un plus c'est boya ba filière c'est tellement ébélé okoye ko na ndenge moko esengeli. Notre et votre leur matassa notre et votre leur BTC nos voleurs. Lelo tozo présenter bino bongo Régie Télé et Info Plus HD Production ozala posa babenga yo régisseur ya l'émission kobuka la teyaka ba porte fongami pona bino nyonso pona TV tozaka kala montage vidéo te na prise de vue to pe na journalisme pe habillage te kasi toza pe na Régie Télé bongo ya Régie Télé HD Production Info Plus eza bongo Régie Télé numérique ozala posa o mixer ba émission ndenge ngai na mixaka kobuka la te yaka o mixer. Parents, montons son, notre et votre leur, matassa, notre et votre leur. Awa tozakona sala montage Info Plus HD Production ozala poso ekola montage vidéo pe habillage ndeko mwasi ndeko mbali kokala te yaka po occasion kitoko epesemeli bino awa na Info Plus HD Production tozopesa coupe tozo projeter directement vidéo na biso po ba logiciel na biso awa eza bongo ya sika ko ezopesa ma kitoko formation moko ya sur Ali mabeteli journalisme wana kufikie muke yaka ozala poso yeko na ndenge nini ba présentaka ba journaux yaka oyeba te yaka tope olingi oyeko na ndenge nini ba animaka ba émission ndenge J'ai debout la colombe la douce animaka yaka oyeba te yaka Info Plus HD Production et fond ba porte pour la bino nyonso po biso awa boulot toujours salande tozokoba pe tozokoba yaka. Prise de vie au niveau où il va filmer, il y a
lokola avion olingi oyeba komatisa kokumbwise trone ndenge nindeka komoka likolo awa na Info Plus HD production formation ya matala na jeune matisa otuni ngai soki centre Info Plus HD production ezonga bosika te na commune ya Ngaba nsima ya maison communale ya Ngaba na benikisanga numéro 38 bosika te yaka po baplace awa eza bongo limité to mpe benga biso na banumero oyo eza liboso ya batelevizio na bino kimamba ko place ba oyo bapesaki Info Plus HD chance pe confiance bolanda bango ndenge bayekolaki pilotage ya drone. Zela ko décoller na ntezela kama talikolo. OK. Tindiga liboso tika suka wana matisa lisusu kitisa malembe tina se kitisa Rédaction ya Info Plus HD sali constant moko koloba ki ba marché pirate ezongi lisusu makasi na ville province ya Kinshasa et pourtant toyebi ke l'état ba benganaka bango kasi bayokaka te baza toujours wana pona koteka biloko na bango bolanda ndenge basolaki na ba reporter ya Info Plus HD. Likambo ya ba marché pirate awa na ville ya Kinshasa ezali kosila te partout okotambola na ba grandes avenues tope na ba makadam okomona bato bazali koteka na bango place mituka ezali koleka alors que bazobosana ke bazali na danger belé oyo ekoki kozwa bango. Gouverneur de la ville de Kinshasa Jantini Ngobilambaka apekisaki na bato batika koteka na babalabala mikole uti koleka kasi bajou oyo soki otamboli oko remarquer population ezongeli nango lisusu koteka na banzela. Toyebi te soki problème wana ezali manque ya suivi ya bakonzi tope bawenze ezali mingi te ou bien population bazali na bango kotosa maloba ya bakonzi te. Pona nga ezalaka malamu te penza ponzela otalika bato population ndenge komi mingi ifale nzela ezala libre bato bazoleka ezala kakate potango bato bazoteka mutu tango azoleka mba mususu akotuta mafuta akotuta ngube sopani mama wana akosileka eza malamu te. Eloko eza pasi na mboka na biso ndenge bozotambola ozomona souvent na ba ligne principale net na prince soki etouffement ezali bato bazoteka pembe na nzela mituka moye sala manevre eza te
bato mpe moye baleka eza te yango ezobenda bambouteillage makasi. Kasi tokosenga na bakonzi ya ville basala eloko ya bien pour que problème oyo esila. Population batika koteka na banzela bakota bango nyonso na bawenzi. Kin Bopeto ezali vision ya gouverneur de la ville Jantiningo Bilambaka tomonaka chaque samedi batu bazalaka sur terrain pona kosala yango mais okamo ezalaka ke soki ba curé ba caniveau salité wana ba memaka yango nulle part etikala kaka wana kala mingi te ezongi lisusu kaka na kati ya ba caniveau wana toyebaka te pourquoi esale makabongo kasi ba reporter ya Info Plus HD basolaki na population sur CG wana. Magazine Info Plus HD Sali Constant qui est na ville province à Kinshasa salongo tope cuirage ya bakanivo et sale makana yango kasi lolenge sale makana soni pe mawa okomona ba cuire kanivo salite wana babimisaka batiki yango kaka bongo soki pe mvula ebeti nyonso ezonga kala kati ya pasi kutu soki kanivo est débordé salite nyonso na mai wana ekei kokote la population oyo bafandaka zinga ya bakanivo boyoka bino moko ndenge population e réagit na likambo yango. Salongo eza eloko ya bien. Parce que salongo ezo sala propriété na environnement place moto afandi. Soki basali ndenge wana babimisi yango na terrasse batie pembeni. D'après ngai na kosenga ke baluka eloko ou bien baluka mutuka ou bien baluka chariot bazo yango bakende kubwaka parce que soki etikali kaka kuna na terrasse c'est-à-dire que ekozongela lisusu na terrasse wana soki babimisi yango en dehors ya terrasse ekozonga na terrasse soki bango babimisi yango te mais tozosenga après bato oyo bazozwa biloko soki babimisi ce n'est pas de dire que bazwi fulu batie wana parce que mutu mosusu akomona babimisi basalite wana terrasse batie likolo ye pe ye na biloko na ye kotia. Boye ezali kitoko te tokosenga kaka na bandeko oyo basalaka salongo tope cuirage ya bakanivo bomeka nanu kobongisa musala na bino soki bokure yango bobwaka yango na place oyo esengeli na place kobakisaka salite likolo ya salite ezali penza malamu te po ya boye malade ekosila ndenge nini typhoid pe eza kaka wana bobongisa. Oumela la maladie na yo ozulaka yango lobi kote kende bongo na centre hospitalier Kafek kuna bazana machine moko oyo ezobimisa ba maladie nyonso na nzoto ya moto pe ezoproposer ba traitement. Dans le centre hospitalier Kafek yango hôpital oyo na yebisaki yo mema ngai papa ndemba okusa solution za la kimia kisasa basela kate ata bamoni mutata malade Zambika kwa lusolo. Vous allez poser tout le monde docteur. Ça la fiche à consultation. Problème ça t'es pas ça la fiche. Hein? Superman papa. Superman. Âge. Une année et demie. Une année et demie. Vous savez pas âge na yote papa ça n'ambula. Ngala yede ya za la 48 et demi. Âge de yukato. Température. Ah, c'est soir. C'est soir à tes papa. Attention petit douce. Superman. Papa docteur, bonjour. Bonjour. Papa, il y a un pas moyen. Docteur, nous avons comme connaissance à la bêtise. Nous avons qu'à bien. Ils ont qu'à Papa Superman. Docteur. Et si vous avez la kimia, na yoki ba plainte na yozo pesa awa. Ils ont centre hospitalier Kafek. Tous ont une machine ou babengaka prophète. Tous ont 50 malades dans zoto. Nyo se kobima. Ndeko zotanga o koto AVC koto yo Mkongo pasi koto ezo zika ezo nyos ekobima na nzela ya prophète. Omoni sorte ya machine oyo. Docteur Kafek na kotambola ba formation ndenge na ndenge na ba France, ba États-Unis, na bisika ba mboka ndenge na ndenge. Nde akendaki ko découvrir machine oyo tozobenga lelo prophète ayeba makambo kwezoya soko kozwa maladie eboya après machine oyo ko détecter soki maladie oyo ewumbeli akoyebisa esali mbula boni mbula tel eza bato ebele oyo awa baya na centre hospitalier Kafek bakutana na ba spécialiste po awa ezala minele baya ko traiter awa tellement que machine wana
mundele atie mayele na ye nyonso na kati na yango azoyeba azodetecte bamaladi nyonso sa moto apesa plainte otata nzambe mpe machine oyo esalaka opération sans cicatrice moto azalaki na hernie oye na centre hospitalier Kafek na hernie na yo esali opération ezala o myome oyo basi bazonyokoma mosusu bazovanda na yango bambula ebele bazobota te na centre hospitalier Kafek oye bakosala opération sans cicatrice telema sikoyo okota na machine ozotala sikoyo kuna na écran nde ozobima kuna nde ezodetecte ezoluka bamaladi nzoto mobimba ndenge oleki na consultation na machine oyo prophète déjà solution na yo osozwi yango lobiko na yo ezwami déjà ezala moutaza na AVC ezala moutaza na poison surtout poison ata otikali na 2 minutes ya liwa yaka na centre hospitalier Kafek okozwa lobiko na yo awa machine eza ebele surtout machine oyo tobengi prophète papa yango nde suka nazangi mobimba umoni meme ndreko na yo musuta azala kuna na province soki ya nini benga ya utinda ye na centre hospitalier Kafeke iza na veni Ngindu numéro 5 quartier Yolo Ezo kaka na rond-point. Pour améliorer la langue française, na minoko ya bana na biso ici et bana nango album Les Fous du Français ya bandeko ya les Français par la musique ezawana. C'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes parents. Montons son, notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur, BTC, nos voleurs. Montons son, notre votre l'air, Matassa, notre votre l'air, BTC, nos voleurs. Les adjectifs possessifs accompagnent les noms. Les adjectifs possessifs accompagnent les noms. Les adjectifs possessifs ont l'idée d'appartenance. C'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes parents. Montons son, notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur, mes desserts, nos voleurs. Montons son, notre votre l'air, Matassa, notre votre l'air, BTC, nos voleurs. Les pronoms possessifs remplacent le nom. À qui appartient ce livre? C'est le mien. À qui appartient ces cahiers? C'est le tien. À qui appartient la gomme? C'est la mienne. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. À qui appartient la robe? C'est la tienne. À qui appartient ce stylo? C'est le sien. À qui appartient la blouse? C'est la sienne. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. À qui appartient la blouse?
rédaction ya Info Plus HD proposé bino élément oyo. Bandeko baboti, bandeko bana biso, mpe bandeko promoteur ba école. Webi français na mboka oyo, langue enseignement. Ye azali tilo azali professeur, azo tangisa français na ba école. A constaté défaillance mingba ba faiblesse mix élève. Atangisi mbola ebele, mais niveau ya bana français ezako diminuer kaka. Ezako kitabe ko kita. Il y a eu idée ya ko tangisa bana wana ya ko pesa mateya na ye na ndenge mosusu. Omoni likanisi ya azui yango wana vraiment faut féliciter ye. Azui likanisi wana abi essayons de faire autrement. Bana balingi musique mingi, bana balinga musique mingi. Alors lui na le canal leisa bango na nope Mathéo na pesa bango na créer na classe bazo similaire pour niveau bana zo kitabe ko kita na leisa bango siko na musique. Allez, sikoyo ye akotisi banzembo ba notion na ye nyonso atangisaka ba nini toloba grammaire, conjugaison, formation de phrases nyonso wana oya atangisaka na classe akodisi atiango na banzembo tala abimisi yango support liboso yango ayo ezali audio oyo ezala ba video na yango pe soko tali na audio oyo contenu nango eza lokola torba totanga alphabet français, la syllabe, les mots possessifs, les fous du français, hein? Et bien les fous du français. Les fous du français 1, les fous du français 2, les 4 points cardinaux. Azako Mbappé, ba notion mosusu maté les kana classe les 4 points cardinaux. On est allé cours de français et message géographie. Nous c'est ça kana kati. Et ça 8 chansons mobimba, mais ce côté nous avons on peut avoir ici je crois que 10 ou bien 13 leçons. Et ça dans l'album français est la langue enseignement. Français est la langue officielle au niveau administration. Et français est surtout bien au niveau ya mboka. Français est et ce qui permet de communication na ba mboka na ba paya na ba tumususu o ba bilinga la tête. Awande elaksike tokomi na suka ya Info Plus HD alelo. Merci na confiance et fidélité oyo bozana ngo ya kolanda biso tango nyonso. Merci na parfait bati o azaki na sima ya caméra édition ekumama ki epai ya Plamedi ki bwana. Un grand merci na les valables motomoko bien na bakisela et papa social na bosanité madame la superviseure Jocelyne Maboko na pesimbote na papa Evi Makuba kasi soki Jésus Christ Zambe ya pasteur acheté lita ayeite ngai na bino rendez-vous ezala kaka awa.